nazolobela mwana mwasi oyo babomi na France. Bandeko, modèle na kolobela ngo nandimi te mingi na bino. Bokozalawa, bokosepela na émission, bokosilika mabe. Bandeko, bozolanda partout, bazolobela ndeko na biso mwasi oyo babomi na mobali. Atiki bana mibale na ndako na moko esia bala. Bolandi yango partout. Boyoki yango pe bien. Boleli bokaboli pe mawa. Alors ngai pe komi tour nanga na lobelango. Yango wana bandeko. Nayebi ozo imaginer papa robot tango akoloba. Akolobela au moins boye. Akozala cruelté. Cruelté ou bien cruelté. Bon. Nga na ebisio modèle na kolobelango ekoko bakisa yo pasi. Yango wana ndeko. Ta yango yo. Nga tango nazo pesa mbote yo zonga na yo bisika oyokaki olandaki makambo ya matanga ya liwa ya ndeko na biso okabula mawa kuna. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ndeko na biso ya mwasi babomie na mobali ya maître. Nalandi ba intervention ya batu oba yebie, ba oba kutanaka na ye, ba oyo basombaka ba mesh pa na ye, pe ba oyo basololaki na mobali après avoir koboma mwasi na ye. Nalandi yango très bien. Nalandi kaka bémission te, mais nalandi ba témoignage ya batu direct oyo ba fréquentaka ye, oyo basekaka na ye, oyo bakabolaka quelque chose na ye, pe ba oyo bazali ba camarade ya mobali mobomi oyo abomi. Alors nga papa robot numéro 1 nalingi naloba boye. Mwasi oyo azana mobali na ye, mobali oyo azana mwasi na ye. Mwasi azo trompe mobali, azo bima na ba camarade pe oya mobali. Mobali azana droit te ya koboma mwasi. Mwasi asala oya lingi, mobali azana droit te ya koboma mwasi. Mwasi pe azana droit te ya koboma mobali. Alors, ndeko mobali oya bomi mwasi, soki akangami, soki ake na boloko, biso nyonso toyebi, parce que oya sali ezali mabe. Ye moko pe ayebi oya sali ezali mabe. Yango abengaki kamaradi na ye, aloba atindiki ye kaka. Mendeko mobali, nga nazali sur et certain, atindikaki ye te. Soko atindikaki ye, donc abambaki ye mutu na mir. Menandimi te atindikaki ye, abomi ye.
abomi ye soki alobi na camarade na ye après avoir koboma ou atindiki ye kaka akwei aye kosala hémorragie na kati wana ebembe nano eke na hôpitali te docteur nano alobi te ke mwana mwasi oyo asali hémorragie yango akufi mais non ye moko mobomi ndoki motema mabe abomi mwana mwasi alali na ebembe j'espère aviolaki ebembe te na ntongo nango benga mpe bakamaradi na ye nakanisa bengaki na bafamille na ye na sini ya kopesa bango au revoir na ke lubwaku bobatelela nga bamuntuka wana bobatela nga karte na nga ya banki na tie kotoyo nasali transfert ya mbongo mosusu kuna nga na ke lubwaku avec bonne conduite na koleka 8 ans te ekobima nango kaka homicide involontaire mpe makambo etali bolingo bandeko ndeko mobali azali asasi mobomi abomi mwasi abetaki ye soki abetaki ye bino bozokanisa makofi non makofi te boyoki bien azali judoka alors akangaki ye prise na prise wana mwasi atufe akokozala pema ekatani mpo ye akangaki ye pema moya pema eza te ndeko akufi yango bana bakanisi mama mpe alali akolamuka me ye ayebaki sabomi ye ayebi mpe ke prise oyo nasali na kati kuna hémorragie makila ezosalama yango apesi diagnostic bandeko na kati ya couple ya bolingo ezala bolingana ndenge nini ezala bopesanaka bakado ndenge nini ezala okuti mobali na yo azobima na 30 kamaradi no mbala moko na mbetu to okuti mwasi na yo na 30 kamaradi no na bafami na mbetu basalaka kaka eloko moko kokabwana bokokabwana mpe na mbeli te bazwa mbeli babanda okata bino non okokende na yo mobimba ndenge ozalaki bandeko na mokolo mabala ekufaka ebele eza teke soki libala ekufi mpo otiki ndaku otiki biloko otiki na mobali olingaka to mwasi olingaka ozwi AVC bandeko wana etambulaka na mitu na bino to ozwi estoma wana etambulaka na mitu na bino na mokolo moko nombre ya bato bakabwanaka na mibali oyo balingi to basi oyo balingaka makasi bazali ebele alors soki penza kokabwana na moto olingi na kotika bana na kotika ndako epesaka AVC mbele ata bakufaka na mokolo wana te après une année tolingaka toyoka chaque jour plus de 100 personnes soki baboyanaki 180 ou bien 90 bakufi mais ekendeke bongo te eza normal na bato bakabwani na basi to bakabwani na mibali na kati na bango moko azwa AVC mais AVC eza kaka te mpo bakabwanaki mpo na vie oyo ye moko andimi amema apres kokabwana mpo soki bazwaka AVC mokolo baboyi yo kasi na mokolo yango kaka efali okweya soki okweyaki te elakisi oza mobimba lobi nango ndima kaka okabwani ata ozondima te ndima bokabwani bobotama na moto wana te bokokufa mpe na ye te
boza pe bamapasa te. Ata bozalaki bamapasa pe bakabwanaka. Ndeko na biso ya mwasi akufi. Misusu balobi parce que babanda kobeta ye atikaka te. Azakaka na mobali yango. Bandeko naloba na bino boye. Likamba bolingo yo ozolanda nga. Okokolakisa moninga te ndenge komema bolingo. Yo soko lingi omema bolingo. Modeli oyo zolobela wana eza guna yo na modeli na yo. Nazotala meme na ba Facebook, meme na ba site ya YouTube, batu komi kopesa conseil ndenge kaka bapesaka soki likambo ekwei. En tout cas turoyo nazwi mayele. En tout cas turoyo na bangi mibala ba Congolais. En tout cas turoyo fona bala kaka mundele. Wana nyonso be emotion ezwaka bino na matanga na liwa ba choc. Mais en réalité ndeko mwasi atikali kosala eloko mabete azala toujours na mobali wana. Soki babetaka ye amesana ayokaka elengi azala kaka na mobali wana vi na ye amonaka azala na mobali, alors ye muta ponaki a vivre vi wana. Et puis ayebaki aza na risque mobali pe akoko boma ye ndenge kaka abetaka ye. Kote muso pe azalaki sire, en tout cas ekoki nango pe kosalama te. Ata na kimi liwa pa na ye na nzela pe tango mosusu muntuka ekoko tutanga. To pe maladi ekoko memanga. Tika na vivre kaka na ye. Donc ye ayebi pona nini azalaki na mobali wana. Eza teke azalaki na mobali wana po aboma ye. Eza te lokola mobali wana azako bete. Bandeko, nga naza d'accord te na mibali babetaka basi. Po tout d'abord, nga moko na tikala kobeta basi te. Soki nga na beta, bon, nasi na beta copine na nga moko boy. Me ya mundele. Ye na beta ki parce que tango tolinganaki eloko aliboso alobaki na nga. O eza poto. Ye sabima na moto mwindu. Ndenga za kogangela ye po ayebake babetaka basi te. Davos kopango soko asiliki lokola moya bete eza te akoma ekomela kaka masanga. Suka nango akomaki alcoolique. Navandaki nanga calme. Alors mokola tumbolaki nga kaka mbala liboso. Tango nakanisi makambo wana nalobi azokanisa nga na komela. Nakoma alcoolique. Bien sûr namelaka. Vraiment azwa nkuba. Vraiment nkuba. Kitaki kaka na se. Kobanda na boulangère. Bato nyonso bazotala ye. Liboso akomaki ezali couleur ni rouge. Tolalaki kutu te. Ake musala zongi. Alobi esala susu te lobi nango. Akoti congé. Na pokwa nango akomi na kanisa vert ou bien bleu. Lobi nango a changé. Tango nazo yapa na esikoyo. Ba voisin tout bazo talanga misu mabe. Mais faut pesanga kaka bonjour. Ponga na talaka batu na misu te. Soki na talio na misu, en tout cas, ezaka deux choses. Bonjour ou bien kende ko pisse. Yango pe banda ko salama. Mais à partir de wana modèle akomaki esalaki nga pasi na lobi na zonga na position nanga na kobeta mwasi te. Na betaka basi te même na likambo ndenge nini. Surtout sikoyo likambo na betaka mwasi te o trompenga. Soko trompenga wana penza na kobeto te. Elakisi oza deja na choix mususu ou bien likambo ningo sala. Ngai na kosalaka calcul na ndenge nanga to kabulona bato wana ndenge bakabulaka kwanga
to na considéré o copine to mwasi nazana ba mathématique na salaka mais n'expliquera bato te parce que bato bakomona ngo neti nazali extraterrestre mais naza mutu nazaka na mokili oyo technique wana nakoloba ngo awa te sikoyo mwana mwasi oyo akufi akende kolinga mobali na ye na Congo aye na eti awa eza bolingo apreferaki azwa mobali na ye sur mesure epekisami te eza mabe te nayoki ndeko mosusu mpe ayebi ye apie témoignage alobi bamisu balingaka kobala mpo na kolakisa bato ke aza na mobali ya bien bogar banini bien sûr eza parti ya vi na ye eza neti moto soki asombi voiture alingi bamona voiture na eza kitoko ata ya bato mosusu eleki ya ye me oyo ya ye lokola mpe eleki ya bato mosusu fo akende elakisa na bato wana naleki bino ndenge wana te ndenge ye soki atikaki poto balobi alataka na ye bien bilamba koma atekaka biloko na ye etambolaka kote bambongo amonaka bambongo na ye kote à l'aise aza l'aise mais ezali normal ezali juste soki gu na ye posa na ye alingi sikoyo mobali moko sur mesure mobali moko gu na ye mobali moko ndenge ye alingi ndeko mwasi asala erreur te akei amoni mpe na Congo mobali oyo asepeli na ye boyoki mpe témoignage mobali yango aza judoka sportif mazali voyou te azali mal éduqué te azali poli réservé concentré amoureux bandeko ndeko mwasi asalaki erreur te choix na ye ezalaki juste bavandi mpe na ndako na bolingo baboti mpe bana mibale alors bandeko bolingo ezalaka sacrifice mpo bolingo ekontinuaka esengaka kaka amour boza nango te na ndenge bolinganaki na premier jour te na ndenge oponaki mobali sur mesure mobali yango mpe amoni mwasi mpenza oyo abongi na nga yeyo esukaka kaka wana te ntango bokomi ndako moko sacrifice alors mwasi azali femme d'affaires aza mwasi oyoyo mbongo ezangaka ye te aza mpe na mobali na ye amour bolingo ezokende bien alors soki atrompaki mobali ye ayebi eloko asala etindaki ye atrompe me kotrompe ekokopesa jalousie na mobali tokanda me eza toujours na likambo balobaka ou bien olimbisi ou bien bokabwani ou bien okomotete ye oyo olingi ou bien osali oyo olingi osala ezali wana clair eza likambo ya kobeta te me bon ye mpo akitisa bakandani aza kobeta sikoyo mwasi soki aza kotrompe na makambo mosusu ezalaki na ndako soki aza kokabwa na mobali na ye te selon ye nga namoni aza komona asalaki mabe yango mobali abeti ye eza neti afuti eloko oyo asalaki sikoyo akangisi mobali mbala liboso oyo balobi mobali asali 6 mois na lobwako ekoki kozala mwasi alobaki kobeta oyo ndenge ekomi boye vomie nakangisa ye nakangisa tour oyo ntango akobima alapa abetanga susu te ou bien mwasi alobaki kotrompe ye nabetanga eza mabe vomie tour oyo soki abeti nga nakangisi ye soki akoti 2 ans nga sikoyo nakotrompe ye te na bando prepare
na mobali mususu o na bimi na ye to o na ina bima na ye to sala deja vie tangu ya ko bima akozala na distance ya 500 metres pe nga na kozala na couple mobali wana akoprotege nga pe tokoluka makambo ndenge ekokende. Alors mobali akei 6 mois na boloko mais mwasi ayebaki te mobali akobima après 6 mois ayokaki ntango mosusu verdict bakateli ye 1 année na 8 mois nzoka ntango mosusu ayebaki te 1 année avec sursis 1 année ya sursis na 8 mois ya cachot mais lokola bonne conduite abimi na 6 mois. Sikoyo ye soki atikalaki apreparaki akosala vie na moto balingani na mayele moto yango ntango mobali akangami moto yango mpe abendani na ye alors mwasi azongi a 0. Sikoyo ntango akotala bato mosusu ezosimba kaka te akokanisa sikoyo mobali na ye oyo aza na kasho akoloba bon nakoluka kaka ndenge nakokende na ye nakotala kaka sikoyo nateka biloko nakipe bana vie eza molai. Mobali abimi mobali ntango abengi ye lokola ye moko azalaki deja préparé soki alinga kutana nanga nakokutana na ye bakutani. Alors oyo eleki toyebi te toyebi pe te soki bakutanaki mbala boni me nayoki na ndeko mwasi mosusu alobi 2 semaines bakenda kofuta mbongo bameshe ntango abengi ser na ye wana ye alobi pesa mbongo pa ya mobali na ngai. Donc mobali azalaki deja na ndako wana ndenge abimaki lobwako ata bapesaki ye 100 metres elingi koloba bazalaki toujours ndako moko na ndenge ya boye na ndenge ya leta bazokanisa bazali 100 metres. Alors bandeko nga papa Robo na conclure nalobi boye mobali wana asali mabe likambu moto moko ta kokosala ezala mwasi asalaki nini ndenge nalobi meme atrompaki yo meme asalaki nini okoki koboma ye te. Alors mwana mwasi oyo akufi mpa na nga papa Robo namoni mabe moko asali te akufa po abengani mobali wana te akufi kaka na bolingo akufi kaka na vi oyo aponaki akufi kaka na vi oyo eza kopesa ye pedicare akufi na bolingo ye te muta liboso akufi na bolingo bien sûr ya ye na ndenga mabe mais atokufi na modele ya Titanic to okufi na modele ya Romero et Julieta okufi na modele oyo kaka esengeli okufa eza kaka liwa ya bolingo. Pana ngai ndeko mwasi akufi kaka avec amour namoni eloko na koloba wana te na kondane ndeko mwasi mais ndeko mobali en tout cas ata na kondane te bokomona donc soki fo na kondane kaka na kokoloba te na kokondane te po même ata na kondane te justice lokola kondane ye elakisi fo kokondane ye moto nyonso raison moko eza te boloba biso pe basi fo kovandaka boye aza koprovoke mobali kobima na bato mosusu moyen na ntango akutu nkombo eza te mpo toyebani bakamaradi na ye bakamaradi ya mobali meno ata bimi na bango nyonso asilisi nzoto ezali ya ye eza ya ndeko mobali te bakabwanaka obia bokaboli gato na bango tolia nyama na biso nyama kwe na singa na singa. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi à Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.